Yesa ke matita muna ngulu kwali ka mususu. Makala tukipakate. Boyo motala sugela mbagana. Pona munika uzaki na baduti. Bamendelo ya vilo yo ale boutique nyonso mwinda tso. Nyonso mona bacouleur nyonso kwa kitoko. Enfin, ça va. Omoni eh? Ils ont bien. Kana yebo pona. Tu ya rusho ngalo sasa hivi kitoko te. Bosime tika ina matata mwasi. Ah. Na kolema. Kolemeza na konti ya biloko mususu ni bilamba pesa kutamwa sazo na mama kitoko wa. Ba père facture ba pesi. Makasu, ba mungwa, ba sali ya munene, tout ça. Na bazona na coutume na ça symbole. Tu vois si mungu ngo ba pesa ta saki mubimba makasu ndi saki. O pesa kama makasu ta misatu te. Lampe kolema na yozolo. Bibi lampe kolema na mboka na bisala ka musala ne. Eza la matanga, eza la bafeti mwinda na bisoka yango wa. Na mona kia mutamu na teniki la base. Yo ngo mona ki. Osonge zangi mwete. Mais problème moko pe na ngale bisa yo pona bosana ki moke kwa tu vois. Na ebike na somi biloko yo. Mais pona kolema au mois de novembre. Mois de novembre. Oui oui. Mais pona kota ngili kelemba. Okota ngili kelemba. Oui oui. Ba yeko talanga ndako koko. Mon frère, ah okabaya. Alors citoyen donc la tamokati. Tatali kelemba. To yebani c'est mon frère, c'est mon ami là. Tatali kelemba ndeye. Donc ye akolia na sanzo yo novembre ngai. Na kata na moni liste mama ngola azali mapatu azali mama lu azali ngabi voilà comme ba connaissance nga bazana kati ya pas de problème mama ngola pa kutili kelemba wana ndonga taki yebi mutu wana olobike boyeba ine bandakala oso sanya ni kelemba kala bali boso ha okolela allez so ti mutema na novembre okolela na kati okoya kolia ta na année prochaine akotili kelemba bosende ni kelemba te alongwa na kosa li kelemba pa mususu mbongo liboso ye mutakolia kotoyo boya kosala kune pa ya soke ni wana yebe mutakolia lisusu awoko tamake le bata 5 asili saka nyongo te ngamna so yebiso azwi kuna ye kufuta mwanda mbaka kosali kele mamususu kaka ndenge wana mbongo yoti motema nde yango wana posomba lampe kolema oui ekupesa retard na mariage na biso te mbongo sikopone lamba tata mwasi foto zela lisusu non ilamba tukutoka ko to mona ki omoni ke place posomba ki oyo za ngana yo même qualité couleur comme ça différente couleur kaka très biloko nyonso ba ko même na biloko nyonso ba komia wa bilolo vitamine bitabe nguba pilipili masala na bango ba fruits nyonso toliaka eza na kasi na moni ba tenga ndo na koba to koba c'est mangeable ngando mwana so so nyango ko expliquer tata mwasi po ko mona lati yango bilatela yune tina na ngoti na wayi senga bioyo soki oleba bilei eza na kati nzoto kozala kolongono vitamine mingi na yim tabela ka mingi wana ko sepela penza wana futa zile couleur ya rose wana to fanda ko kufanda wabikilu tika ngayo fiancé ya ngai fiancé elinkoloba koyoka ko yete na fanda wa obosani papa na bino obosani papa na mama Papa pesa kabisa temps to yeba na bien. Yo kasi ngasoki na soka fiancé te nga bina makolo na ngelongo kabona kenda ta ville ya pamba. Nga za okende ville kaka accompagner na mama na biso bina papa na biso. Na ebina okende nga moko na ville te solo. Basala boyika bazo batela ngai ti na koyaka kati. Ana fe. Bila ba fi watu na kati na biso kutu bazo sala mobulu ka nga na zo fanda ndengo na ko féliciter ba parents na ngate. To ko kende tika ngai. Ko pesa communiquer ba féliciter ba. Na salon, tosho na salon, oka kiti pia pangusi na yetu. Mwana ngai. Wana ebite mwana. Iye penza tata na mamuke alukanga kana makana. Muntu yo yekuwa kiasala ta. Comment? Ekomi siko koloba yo moko? Te. Yo tala nantala. Torso atiki wana nikola. Atiki nani? Siki. Kasi papa mambriko.
Ah, ngapeza nalingi na ngali susu telukela wala eka kana msala ngamba. Et comme une décision de la ligue. Yum to yazo le banaka. Ah non, voilà, tant tout ça qui na likasi, kolwezi, papa na biso ya leki bazala ki na ye, tant na kisoda, tant ba ke na guerre suki 40 45, soye na yo de yo mutu bandagi. Na lobaki na yo ke ozo ye musala saka musana ndako to akengela katani ata lopango akomba ka lopango boye penza ta yo moko soki mopaya siko aye aye kokuta ba poussière paf na bakiti nyonso ko bibisa bilamba Bon. O nyonso kaka makambo nyonso yo lobaka nde ya malamu so inga na lobi mabe ofanda na kaka atika Bon, nani yo mwana wa zawa? Nani? Masasi. Ngape masasi oyo nga nazomona ke olingi nyonso kokipe ete depuis ye azwi baesheki na ye wana afandeli biso na ndako mikolo nyonso mwana akomi na basusi akoya kobela na estoma lukela ye kaka klase olingi kolukela ye klase te bongo nga peza ngai nasala nini biso na famille na biso batu balingaka classe ba diplômé yazo li ngolanda lokolo na bino bokima ka classe bino bolinga classe te comment voulez-vous mundo asali examen d'état azuité on va demander là-bas et pas le préfet na bango oh non akoki kozonga tête et puis boza ko libana ngana pesa 30 000 zaïr pour à refaire 6e. Moi, je ne peux pas donner 30 000 zaïr. Dans le bac, il y a une école professionnelle, il y a un métier. Il y a un redoubler, il faut changer classe, il faut changer. Nous sommes là, c'est comme il y a un moto dans la pour dire qu'on a un zoba, il y a un moins de zoba. Nous sommes là, bonjour, patron. Mais il y a un peu non, patron, il y a quelque chose de moins. Donc, il y a un peu de anciens combattants. Là, sinon, il faut tenir. Il y a un peu de souvenir, patron, mon est souvenir, donc l'air, c'est ça. Souvenir, ce jour anniversaire, là, tu as un peu patron, ça m'a dit, n'a pas maman, il n'a pas servi un gars, mon gars, il Congo, patron. C'est quoi le docteur a soigné c'est maman pour la monnaie parce qu'on a jamais montré un boy. Mais non, il fallait pour la mettre Tumba 45. Dans le col de Tumba, on faut le sauter. Ah, patron, parce qu'on a la monnaie. C'est pas la Tumba ou la Sayo. Ça va, dit Sayo. Monsieur, parfois, nous avons lamba biloko si on soda au comme penayon pe bundaki. Yangwana Kabatim. Bon. Au bon bango, lobby au Pessanga comme ça, merci. Merci, patron. Il y a un peu de temps, ah, maman, pardon, pour presser pour mon canot, il y a mon ganga. Bino batala boso mama azalaka mutu mabe mama azaka yo za tata mobimba pesa nzoto kilo oza kosala mosala baza kopesa yo likote ko pona biloko kamata ko notia kona si merci na ça sur tes pardon de liberté mais dans tout ça yo zo le blaga kama mwana mosala bongo mwana ya mwasi azawa kasi mamu ke ayebisa kinga wa alobe kino somba soki sapatu na ye wana soki nga vraiment je ne comprends pas ye bomengo. Comment il a su fiancé leur nion kobima. Donc voilà quelqu'un a fiancé na leur nion c'est comme ça. Hein? Moi je n'ai jamais vu attends que tu vas fiancer un peu leur nion kobima. Yo tout ça d'encouragement na yo. Encouragement ya nini mobile na ngai? Non mais ce n'est pas possible ça. Oh, fils. Oui. Comment ça va? Bonjour papa. Maman François. Papa. Comment nous soit? Boni préparatif. Ah, papa, facture nous autres, nous avons regardé mais de toutes les façons, notre administration, il ne faut pas trop te tracasser. Aujourd'hui, on préparé, toi, c'est encore bien, mais dans la balle, mais j'ai perdu, je crois, 5 kilos. Ah bon? Oui. Déjà, ma coutume, bon, prépare ça petit à petit, et l'essentiel que et ça. Et puis, il y avait d'autres. Il y a symbolique. Dès que au monde a que date commis près, moi je t'aide. C'est pas parce que la Sengiwana que nécessairement il faut que ça wana. On négocie tout ça, au Kokawana, on fait si. Et ça, symbole. Merci beaucoup. Parce que tous autres, comme moi, on a bisoté. Les amis. Bon, Nji. Mobile nanga.
Bon, ngana zobima nakena na contribution pas nini bato contrôle fiscal ce qui recouvrement ça ba taxe pour la taxe donc il faut total comme pango et puis ton frère aussi il a voyagé il faut que fout pas que agent commerçant il faut que fout un bon contribution bon l'état c'est avec ça que l'état travaille. Alors, on a qui pour le pango, il faut communiquer, il faut que vous foutez pas le pango. Terrain que vendre à l'État, même si tu construis 18 états, il faut y battre. Ma belle est à l'État. Parce que eux ont fait qui. Ah non, il n'y a pas de problème. Bon, fils, papa. Bon, merci beaucoup. Ok, mais en tout temps, ça va? Il n'y a pas de problème. Ok. Il y a que tu sois pas qui dit. Il y a le moteur, il y a le moteur. Ah, bonjour papa. Ah, papa, non, plus ou moins. Bonne madame. Ah, naï mon congoua, malade moins tiers. Papa, c'est un canon quoi, tout le temps, redonnant, tout le temps. Tu me chinas mis là-haut. Papa, moins tiers. Ordonnance. Il y a ma campagne, c'est que ça va n'engager. Ah, non, tu l'as pas expliqué, l'ordonnance, ça m'a depuis le mois de mars. Le 23 mars 80. C'est là que ça y est, celui qui s'est allé, n'a pas bien n'engager. Nous sommes bien morts. Ordonnance, c'est pas tout bon, olakisi ngo na bato boni bana mois de mars noko asalaki alobi na tongo olakisi bato nyonso ozolakisa moko ordonnance moko wana mpona explication soka na posa mbongo osengi mbongo na ndenge nini kokosa maladi mpo na nini epi motu nyonso yo komona yayaka mpo na yo kosa ordonnance wana mama mpesaka pardon na te na olakisa ngo na mama nga nayebi yo ozalaki mwana mokawa na quartier nga nayebi yo malamu mais lelo mpusi nga nakomi awa omona nga mpamba maman n'a pas pris la bonne affaire parce que je n'ai pas le quoi yo ça y est ya yebi papi merci papa toi peut-être merci kaka boy moi je suis sur le tigre matin moi il m'a ya papa na mona ki mama ina papa ko nga ndo baki ni nazo pesa mama loboko azotala ne yo omona ki basi na masara kana bonjour. Bon, ça va? Un peu bien. Natongo na mukabo na duka uzati. Ukiniwe. On ti ba démarche. On ti pas vu na pour na kota na école na. Malobi na repasser sur le na 9h. La démarche na yo sala ka yo moko papa yebi. Papa ni ko kipe suma comme na mate. Ani ko kipe ta sana kanda na yo ndi yo za mwana yo faut kita papa mata. Ya komela ngila. Singa yeba pardon comme ça so sengi pardon ko comprendre za mwana na ye. Mon frère, même si déjà maman a combien de fois dans le bureau? Combien de fois on s'en va pardon? Ça au commissaire kasi komono na classe, moi on fait la classe. Pour solution sur yango wana. Yo moko luka ki makamba. Mais comment moi je comprends pas. Na école wana. Yo baki na ngana bureau que préfère ngala ute. Hein? Alinga ngaite bandaka. Bon, examen de thèse pour la préfet. Donc l'école ngaina la kisi ya tala examen de il n'y a pas si vous ça. Nengana sambu sa butu sina sambu sa kama deja ko ka kanela kingai yenda muto sambu ko le examen na sambu si yango mende kaneli ngai beau frère préfet et là to lycée na là pour na ba air libre intervalle ya chaque professeur na il est bazar droit banda na bimi na ngali banda na autorisation à préfet kala beau frère sozana nous na kase ko yekola. Ceux qui vont dans la classe dans le mois de septembre, ce n'est pas là où, au cours de la Moutoumabé, septembre, octobre, novembre, décembre, etc., vers le mois de mars, préfère comme tu vas Congo et la 6e à côté de l'inspection générale. Au moment après ça, on a essayé, tant que vous avez l'examen à Binoana, il y a un temps où vous avez la correction, tout ça, ce sont des inspecteurs autres qui font ça. Et puis dans tout ça, il faut comprendre que l'examen d'état va préparer quand on est dans la 6e secondaire. À partir de la 4e, tu vois bien les programmes. 5e secondaire, on termine le programme avec il terminal. Au moins, attends, on commence en 6e, on fait la révision, on répète la matière. Depuis au Banda, combien d'écoles ont changé dans la secondaire?
Parce que dans un bureau, il faut être clair. Na bandaki na Beaux-Arts. Gamma, na ke internat. Na Sonabat. Na Sonabat. Internat, on a eu mon casse, on a eu son internat, moi, il y a quelqu'un qui a fait son camp. Kuna na mon soubiente au 5e. Non, 5e école. Donc chaque année aux écoles à partir ça va na carton na examen te préfet na bisali na kanga. Ça va. Ako ça préfet ni ngana okena nga poto kutu mikolo na sokene poto tata silisi ya tina sokene. Et chez moi, chérie, tu sais ce qu'il m'a dit? Albi na ngai na sokene ma kitora na kena l'armée. Oyoki. Biloko baki na ngai wana. Oza na position te oza sans position ya tela. Armée na ngo kene poka kuna ba na bela ka estoma na ukanzala pinzate ya mwana omoni yoga teloni ya pasi za. Zela mto mama okangelo motema. Demain tu me vois au bureau à 10h. Mère pilipili. Zo sakana mère pilipili ya. Bela okangelo lino okondima. Ya ka 10h na bureau. Tokende na école wana yo lingi ngana kotala préfet to solomoke. Okota kuna. D'accord, merci. Ok. Ya kukansate ke ngana obangi zeta na sambu sa kyango déjà so kana itembele. Yo ndam to sambu ka tembo bimbate. Sina pesa ngana kana. Ya sambu se jamais eta. Ya kanti batama kende ba konta kama ba préfet. Ah non. Nyogen. Ngafuna zona musala. Mama. Ngende na ulimago. Alinga kende. Papa uliko kende. Mama na keipo na tumbela yetu msono lobakiti. Ah mama nazo kina musala. Lelo pe na koki bière te mama atamba la sima bongo melango. Likamote. To biso salaire finance zute. Ah, bokolo baba kambwana te. Musuko zalia osa epai na yo. Boko mitumisa pa pa mapelisi soke zate na osali. Mala sima na koyela yo na masanga na yo. Na kosala mwa koli moko pe mama komona kaka ndenge kosepela. Merci papa. Mama vatike kana po. Likamte. Merci. Mano bomengo ana ili pesa eloko azolukala moto na ngai tu. Bomengo nazondima nani yo na ngai nani mama na kata ndako asiyote vraiment ozokamwisa ngai na age oyo okomi olingi kaka na gronder liboso ya leki na yo. nasali nini mama ebimaki yo tongo kozonga na yo nini vraiment ya solo penza yo moto oza nanu fiancé okende kofanda na ndako ya fiancé no banda tongo ozongaka balero mama eloko nelakisi oke ngai nakendeki kofandaka na ndako na ye kokendeki nde kosala baachat biloko bosengaki banoko basengaki biloko bapapa basengaki biloko bakopesa mpo na doti yango tokendeki kosomba ifale quand même nazala napona soki aponaki bilamba moko ya mabe mpo na famille na biso lokola batata mwasi bazalaka mpe exigente balinga basilika moko mabe nini soki ozomona wana ya solo ngai nazalaka mwana moke lokola yo te ngai mpe nazalaki fiancé ya tata na yo avant ngai nakende mpe mobali na ngai naza kokamata leki ya moke ata ya quartier ata leki kaka ya ngai moko nake toke kofanda kone mpe mobali na ngai nasali kamwa bisala mike oyo eza na ndako na ye nsima nango tozongi mais oyo ya bino bana mikolo oyo yo moto oza nanu fiancé mais okende no libala kala osambwa ata kuna okoma lokola si okota nokala na libala nzoka nde oza nanu fiancé bomengo nalingi bozoba te nakoyebisa yo makambo nyonso yo olukaka nyonso ezokokweyaka na mutu na nga kenga mutu nazopesa o liberté otambola ndenge olingi mama ekoki kaka sa yoki te masasi azalaki te na tongo siko nga yopokoloba na mutu continue nga soki boye te na kotika na soki na mutu likambo mbala moko oyoka te entrée bonia malamu masasi bomengo yali kaka ndenge nanga bapusa maye voilà ndenge nini okimwaye yo pe nazwi elamba nake batongeli nga oyo siko ozoyisa mambiko mutu yo koyisaka ngani me natonsi nalati bo nasali mambiko boniko fami kaka yo te fami nga kaka mere pilipili atomboki lobi ya solo wana ngo tomboki so ndenge mama na biso Mama, yelanga nanu omela nini nomelaka sucré yelanga nanu sucré
nani baya nana sika kalodi ne ozwa ayo mbuseni kantini mbote mbote pa mambi okina buto okina na nini kantini rabine okina pa balale pa badialo yena est secret pourquoi nous bana boni ko pa na moni kantini montongo sa ko na katini tena sali nani bomengo mutuni na ko kabisa nana ojo buta mutu ngobla mandefu boy vema ndefu vema ndefu hakutaki mama sa maman a déplacé mon quai kembe kasi na yebi kembe et puis bato yaka bu banga bite tika kombo balingo tika te bato mingi mosusu ba yaka biso kona ye nano yo babengaka ye abina isayo babengaki conseiller papa conseiller papa conseiller pa lekaki awa oyo aza soki abi aza soki kotoka na mitende bato abo mosu na bosana yo na tu bango nyonso batomboki ye otindelanga bato bana nazozelo na ndako mosokomeyekuna namemi ngambo ata bamana biso nakosi nde nake pa ya ebale ko banda ntongo wana bimaki nzoka nde nalekaki pa ya dialo na ntongo bongo bosi walobaki nini bantu wana so baye tika koma yo o je suis pressé bino bato bino yo tout le temps pressé. C'est parce que bato pona ya so luka musala bato bazo maman ezonga kuna ezonga ka papa matata bongo sikoyo na premier kinde na kepa ebali mpe fele tokende osala basha biloko na biso oya kopesa mpo na doti nakebona nakosi kati donc ozonga nga nazongi mama na ngai ye mboka ekufi ngai kotikanga ntina ndako eyake masilike oyo mpenza kobima nakobima okende pa fiance na ayebi tekende bandaki na lokote mokaati makambo te oiti nayebi biso atingami ti dialo mama ye bakamarade ne balobi o te ifo ndima kaka moninga na biso abalanga kaka tokende mboka na bango mosikonga na kosala bongo sikosala nini ata yo moko eza noka baaventure tozosala baaventure oyebi mwasi moko azalaka na mobali moko nayebi kazalaka na mobali moko ozwi deja baengage pa ebaletikoloba biloko pambapambana na ntango oza nano jeune elinga nano po olekana na betape wana soki oleki na betape wana tika mbamona ndaka liba tika biloko pambapambana liboso na lolingo vivre siko nazomona place na kotia bango nyonso te ozali mwana kini eloko nini kobanga kosala makambo lokola moto atimbela ya moyibi ebongaka ko ozoyiba na yo andima te obala no mobali mosusu ngai alingi nde abala ngai boye ebala azobala nga siko na ozaleli kalo mpe nazalaki na fiance te bazali kokoya kobala nga te tika biloko wana yo nde elingaka kozala na mayele nani yango mama banzoi balekaka te nini banzoi bazosala trouble kuna ngalinga biloko oyo te bimakende bakotiaka te bimakende te mama banzoi sala desordre mokongo esalinga mpasi awa na bamonitele botina ndako awa kasi yo moko nde moto olukaka nga nani kokoki bambango te tata aza lokola biloki nayebi te bato bakoko kofanda basolola te ozosolola masolo aza kaka pembeni bongo bato nyonso bayaka bayefa yeba elongi na ye ezalaki boye ayebaka pe tekele mosusu mama aza wana koya koyoka nalobi ya famille loba sikoyo okobima te nde koyebisinga obima te mama mwana bimisa oyebike koya nazoyaka nayebiso famille tika oyo chance nani oyo chance nani soki obebisi yango etali yo na oyebiso ka ndenge soki obebisi yango etali yo nabebisa mpona nini nayebiso kaka ndenge soki obebisi yango etali yo nakobebisa te nabebisa nayebiso yo nazikoyaka nazoya wana na mwa liboso na kote na biso na prince wana nakutani na voiture moko boye ya bien la bato yango batambolaka babina batambolaka bango mibale nga mpe na bi nazalaka na lipasa nanga te kasi nga mpe na biso nga mpe nazalaka na lipasa bongo nabuka te lobi lelo te rendez-vous yango eza lobi na 21h tokobanda na film après film concert boniko boyebi kokosa te mouvement mpenza eza na bato yango omonaki kokosa bato tikanga mona ndenge na telaki position ya bato nga bi oyo moya kobukana ezali matanga moko improvise kozala linga mpenza oyo improvise yango soki omanke vraiment en tout cas eozala mpasi mpo na ngai te naoyanaki naya te mpona nini naoyaka moyen na po
ozongi ka sikoyo te nazongi kaka sikoyo moko ebi makambo na nga nazosalaka nano esili te quand même mandi otalaka salon Mon Congo yo, mon sera solo yo. Ouais, parce que tu as un truc au commandement. Approche le port. Une sorte de chef de baou à mon Congo yo, couronne. Approche le port. Oui, on me passe moi un temps, de quoi mon sera beau, il n'a pas. Bon, quel travail. Ah ouais. D'accord, on peut faire le travail. Tu sors. Oui. Qui? Zerana. Oui, d'entrée. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Bonjour. Azali Malam. Oui. Gars, il bien. Je connais vous. Les vous. Dans votre pays. C'est les distances. Là-bas, vers l'enseignant. Et puis, la fleuve Zaïe. Là-bas. Quand on a un peu, on fait la bagarre là-bas. Les gars. Belgique, France, Anglais. Avec un seul combattant, moi. Fait bagarre. Aje bin baka bino. Sakara le bomengo ko frode. Baka na mun pas na boulet ki baka. Même moi il est là. Appelez Bomengo Azali. Donc on dit bon na papa. Appelez Bomengo. Attention. C'est papa. C'est papa. C'est papa de la maison. Alors ça va les santé. Le santé? Le maison ça va. Non, ça ne va pas. Tu es malade? Oui, vous connaissez. Alors on va acheter les médicaments. Attendez, oui. On m'a donné, vous êtes magicien. Non, je n'ai pas magicien. Si tu es malade, on va acheter les médicaments. Comment tu vas? Allobi, ce gars, Azali Bela, a sommet là au Kissi. Mais il y a Monica Bramot, n'a pas l'air de qui? Même au lieu que nous avons rendu une. Le frère Lalissa. Ordonnance. Oh, il va marquer 10 000, ça y est. Moyen de bateau, papa, non, mon pas mon combat, moi, ça ne va pas. 10 000. Ah, quand tu vas y aller, tu vas t'en aller. Oui, ici. Eh, madame, maman, si ma connaît pas ordonnance na yo. Zongana na si ma na ordonnance na yo. Bon. Comment? C'est ça parce que je n'ai pas vu toi depuis une semaine. Tu as passé, tu n'as pas passé encore. Mimi ni susu awa. Poyo a umeli a monanite a l'economie. Ici. Acha dili yo. Eh, Adili yo. Adili yo voilà. Bon, même comment s'est marié toi? Pourquoi? Il fallait m'attendre là-bas au magasin. Dans le magasin, tu n'as pas venu. Oh, mais j'allais venir. Voilà, pourquoi c'est venu? J'ai attendu toi longtemps, tu n'as pas venu au magasin. Pourquoi j'ai attendu toi? Ufana na mtu mesinda kisosu ya suru penza. Papa, Ulana, sakara le alfi yakunu le kin chese farale. Adini se parent wa voilà. Mais moi c'est vous les mariés. Papa discipline. Papa Bomengo discipline. Voilà, on va arranger. On va arranger toujours. Ce n'est pas aujourd'hui seulement arranger. C'est donner l'argent. Oh. Mon apacité pas yo a umeli mingi. Azeli kambuta akala na bala bala abe bisate ajala kama ketina. Yama kelele nini kuna? Maman elle est côté. Longtemps tu n'as pas venu au magasin, on va s'y passer. Voilà. Ça va maman? Bonjour. Bonjour. Bakundi bye. Oh, kulengi kuba kuandisa. Nani presse be na zo ko. Papa. Mbote la bini. Mbote mama. Ajali madam. Lazima madam. Ufanda ko? Ufanda. Ngai mama ya Bomengo. Voilà. Jelo. Oka frele. La akre le Bomengo. Kaka Bomengo la. Toi ba sikre ya ko sebi bango. On dit que ma femme va être baye au fond de sa banque te pisa ngo sikre bangela. Sikre za kutu. Papa na kena nukuna na sima aza musala. Sala ni tako atoglo. Ala kula ni. Alors Bomengo. Pourquoi tu n'as pas content moi Je suis plus tranquille. Tu n'as pas tranquille? Oui, je suis mal à l'aise maintenant. Parce que moi c'est mal à l'aise. Ça n'a pas agi. Ça n'a pas agi.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah. La santé, ça va? Ça va. Les autres aussi, ça va? Ça va. Alors, Ça va bien? Mon père. tu as deux papas là. Vous avez deux papas? Le type qui est passé devant là, qui a resté nu. Non, c'est notre domestique. Voilà. Alors papa, ça va les santé? Ça va. Les maisons, ça va? Ah bon. Oh. Tiens, mais moi je dis, mais ce sont des inconnus pour moi alors. Tiens. Ah bon. Parce que tu as les jolies filles là, Bomengo et les autres. Ah oui, chez nous les femmes sont belles. Hein? Voilà. Alors vous êtes vraiment chez vous. Asseyez-vous. Voilà. On va vous servir. Hein? Nous avons chez nous. Non, il n'y a pas de problème là, vous êtes chez vous. Voilà, nous avons chez nous. Voilà. Chez Abdallah. Voilà. Ok. À tout merci papa. Il n'y a pas de ressemblance comme le Cheikh Abdallah. Tu connais Cheikh Abdallah, l'ami de ce peintre-là, le peintre qui venait à tout moment. Mais lui, Diallo, Voilà. lui ressemblait à Koupa. Ah, Bonjour. là, voilà, c'est les mêmes choses, les cinq de Koupa alias Popokolo. On va prendre la machacha. C'est le peintre. On va prendre le peintre. On le dit Et si vous faites des bruits comme ça, non, ça rend dingue. Il y a beaucoup de conseils quand on a marqué la vie. Donnez-moi les collants. Collants. Oro. L'oro. Moi, manger ça beaucoup. Les oro. Bango. Non. Voilà, tu vas acheter le oro. Ne pas se manier le or. Oro. Abila somme la bango. Ah, cantine, nga kota bumbatini nga. ma classe supponaye. Pour ailleurs. Comment tu y envoies ali? Yo yesika. Hein? Mama. Atala mula misatu au. Yo. Kule le anas. Atala mula kaka misatu. Bon. Allô, Bini. Diallo. Yo Il va le recevoir. Papa, il va recevoir ses collègues. Ah, il va le recevoir maintenant. Ses collègues de service. Ses collègues. Les amis, Sani, papa, Momengo, Asukulan. Sauf les chauffeurs là. On y est frère. Alors maintenant, on va partir avec toi. On laisse les maisons. Je vais vous suivre. Tu viens après au magasin. Après. Yo, Même vers 18h. Ayasima, à 18h, 18h. à boutique. Au magasin. Il va faire les 18h. Maghrib. Mais ça, le moment là, c'est le moment de prier. Voilà. Là, tu arrives à moment là. À 16h. Tu passes à la mosquée de Cites, tu trouves tout le monde là. Il connaît les mosquées là. Oui, je connais. Tu as déjà vu? Non. Je connais. Momengo, Aya à mosquée, Aya Kaka, le magasin. Voilà. La table. Voilà, tu es venu au magasin. Alhamdulillah. Voilà. Vous partez. Oui. C'est quoi les lignes? Quand ça tika bisuli banda? Pas possible. Quand ça bien mandingi nini? Asili kana nya beta likambo. Abeta nya aloba likambo. Abeta likambo susu likambo beta. Kasi mutu salama be akata Ok, kufanya mtu. ule ala akula abajunuza. Diallo, je vais vous suivre. J'ai vu au magasin tout à l'heure là. Bon, pourquoi tu Non, je ne peux pas vous accompagner. Diallo. Ule akolo leni si. Diallo. Zaka leni. Atika biso na kote. Atika biso kaka wa. Ofana, okapre leni. Diallo. Voilà, tu es venu au magasin. Daka furori, apporte. Il a attendu ça. Aya kamuke. Zaka leni. Bomango. Abosana te. Abosana te. Awumela te. Oui, awumela te. Maman nga to babenga kana muno kamboka na biso makisosi la yango yote. Pundu kite vraiment ba ko mukani yawa ko. Quand tu passes bien na mona te. Mana. Ngoni. Basa ngi ndo bakela ko. Bakei bayeka po batala nde ebale lokola mpe ayebisaki bango kaka koleka mwana abi te nano aleki awa te mpe bayoki soni mpo basolola na bino yango bakei bakei balengelaka basemeki nde bato basimbelaka moto libala bayawa soki biloko ya kolia ezali bapesi bango biloko mpo bakendeke na sango na malamu ke ozali mwasi malamu mpo motiki bango bakende ka ndenge wana
balobi nde soki mokolo mosusu bakoya nde bakotikeli ata masango osalaka ndenge wana te mwana ngai libala Domingo, voilà, j'ai oublié l'argent pour donner à papa là. Il a appelé ça papa. J'ai donné à papa. Voilà. Ah, mais la sucré. Au magasin. Magasin. À Bossanate. À Bossanate. À magasin. Viens, je viens. Ah, Mao, Zambi. Maman, mutakufa kabwina kokati okomiluka l'estomac te na osamona lezi boyiboni ni te abina soka lokola pasi ya nini ya estomac elingi esala ngai naliaki bien te na ntongo kasi lobi oza kosabote biloko ya kolia ni bongo bango bato batikeli kasi mpo ni opesi na papa na to opesa na ngai yokolukela nga maka ye moko opesa papa te ama nazala na chambre nazoka motema bien te kasi bela ata vera miliki yo na lofundo ya kolia biloko soko basemaki ya bomengo bakei batikeli biso kama makuta oyo bi tosomba masanga tome nana bite bango batiki bongo na bozolo bino bato bozolo baonga na bimisa mbongo 30 000 zali na kino pesa na préfet pour bakumisa moi je ne peux pas et puis cet enfant vraiment moi je ne comprends pas azo sala honneur ya famille te ngai azo landa alingi kolebisa nzoto tout ça me conduite et après ça na kino sala ba démarche à comme sur garde civile ngai na kino na quartier général bina commandement de la ville na bango kuna allez commandant zulanga mwana comme garde civile ngana ebisa alors après on dira que mutu bila ngeni kota na école professionnelle olingi lisusu te kasi mbongo yango okendeka bino bato bozolinga kosala ba démarche pour un pari c'est ça là mais ngai lisusu te lokolo bozimbongo bosala démarche obima mpe ka mikolo nyonso na kanda yo mpenza nga nayebi te soki osambela mpenza ya solo Alors, moi, il faut que je parte. Ah, tu dois voyager, comme on a dit les autres là. Parce qu'il doit voyager à l'intérieur. En province comme chez nous là. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a l'argent. Et les marchandises. Il y a les marchandises et les produits. Voilà. Tu vois au nord là, au nord du Saïr, Aro, Wacha, Goma, Chawa, c'est où? Wacha. Moi, je connaissais tous les Saïrs. Chawa. Là où il y a de bonnes choses, moi, je connaissais. Voilà, il y a beaucoup de marchandises. Là-bas, il y a des marchandises et il y a l'argent. Voilà, c'est là-bas, qu'est-ce qu'il y a? De l'or. Hey, à Sakralali, Sakranala. Fofana. Voilà. Alors, au sud, vers l'est un peu là, voilà, il y a les diamants. Et Kapa, Boujima, Ikananga. Les colas là. Les bonnes colas. Alors, moi j'ai parti. Alors, demain. Ou bien demain. Non, tu es parti les jours que tu as décidé là. Non, j'ai décidé demain. Non, demain c'est trop tôt, il faut attendre d'abord que j'ai l'argent. Tu vas voyager les jours que tu vas. Mais il faut. Je demande combien? 5 millions. Non, Fofana. Beaucoup de marchandises, 5 millions c'est petit. C'est donné toi 10 ou 15 millions. Non, 15. Alors c'est donné 15. Ça va? 15 millions. Ça va? 15 ça va. Même si les magasins restent avec les petits articles. Avec petits articles. Parce que moi quand j'ai rentré. J'ai amené là. Toi tu parles. Tu vas voir. Voilà. Tout le monde va envier nous ici. Assalamu alaikum. Voilà. Sukantan. Sakralali. Kankun. Fofana. Voilà. Toujours de bonnes idées là. Voilà. Tu n'as oublié donc pas avec rester avec un peu de marchandises. Ça, ce n'est pas le problème. Parce que même chez Ahmed, le fils de Djibril, voilà, c'est venu, j'ai dû lui qui a voyagé. Oui. Mais si Awa, ma femme, Awa va me rester. Awa, si Awa venait ici, comment il venait quand il pas venir, il a écrit un lettre. Toi, attendez-moi pour répondre. Voilà, pourquoi c'est répondu pas? Voilà. Quand il rencontrait Abidata, il parlait les mêmes choses. Les mêmes choses. Voilà.
Oui, Papa Mambri. Patron. Tala Kunana. Oh, ben non. Allez, tiens-vous d'entrée. Hein? Bonjour, papa. Bonjour, papa. Tiens. Allô. Jarma. Ça va? Ah, voilà, ça va. Joli madame. Santé, ça va. Ça va? Maison, ça va. Oh, madame. Mama, joli madame. Nani? Mama, mwana. Nasina lobani na ndako malamu. Nabana. Nyo sokna lobi na ndako malamu ini tila kutuna susu nini. Bon, c'est vous. Dobi na kutuna ka nyoso. Ah, voilà. Oh, allez, bah, nyonso. Mais c'est vous ici. Alors, quelle nouvelle? Aucune nouvelle, c'est bien. C'est bien. Non, vraiment. Papa, allez, madame. Jambe alingira, joli madame. Non, Chambre. Parce que moi, je n'ai pas 20 longtemps ici dans le pays. J'ai aimé beaucoup les pays de vous là. Ah bon? Alingi mboka mingi. Mboka na bino? Alume ligi mingi te, aye kaka sikayo. Ah bon? Parce que l'Afrique, c'est toujours les mêmes choses là. Les côtés de nous, les côtés de vous ici, c'est les mêmes choses. C'est Oya. Azali nakati, denge moko. Yepe a umeli awate. A umeli mingi. Azalo mokole basandu nini mbulu, mbulu misa. 3 ans. 3 ans, alors 3 ans. J'ai fait 3 ans ici dans ce pays. Moi 7. Moi 7. Ya umule, Là mon alumeli mingi. Lolo muto ben saka bango ba. Ayaka kosala makambo. Ah bon. Voilà. Ila, jelo, isa akarali. C'est que le fofo na ko pro le mi na sa. C'est tout zemi. Ya adali yete mutabi. J'ai venu moi-même au pays là parce que je connais les Afriques, c'est toujours les mêmes choses. Ça va. C'est pour le commerce. Ah bon. Omengo il est là. Njita, Omengo. Je ne sais pas. Alors pourquoi je demandais comment tu portais le numéro de service? Oh, mais nous c'est la taille large. Hein? Large. Il n'est pas comme l'ami. Large. Alors les pantalons c'est encore. Vous toujours. Hein? Pantalon Azana numéro. Pourquoi c'est large? 54. Ah 54. Voilà. Mais le numéro de chaussette là? Oh, 42. 42. Voilà. Le magasin. Ça allait la boutique. Ça le fait encore les zani pantalon, contre les billets, contre les lignes. Oui. Ah, voilà. Alors, papa, vous prenez les bières là. Les bières, ce qui est sucré, mais sucré. De toute façon, bon, pour prendre les Fanta. La dernière fois, ce que vous voyez, bon, vous voyez, nous sommes hospitaliers. Donc, inutile, non, moi je n'ai pas hôpital, je n'ai pas malade. Non, je dis que nous sommes entre nous ici. Oui, nous sommes entre frères. Donc, il ne faut pas commencer à donner l'argent, tout ça. Non, c'est des cadeaux. Nous, on a l'habitude de donner. Si je n'ai pas donné le collège, je donne l'argent. C'est comme ça, c'est nous. Bon, Njita. Il faut toujours donner quelque chose. Voilà. Il a créé la vie. Il y a ça court le mini. Faut venir après le bonjour, bonjour. Ah, bonjour. 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 Alors, ça va? Ils sont là? Oui. Oui. Ils sont là. Tu as habité la maison? Tu as habité la maison encore? C'est ma famille ici. Ah, c'est ton famille? Ah, voilà. C'est bon encore. Alors là, ça va, la santé? La santé normale. Ah, les maisons, ça va? Ça va. La tranquillité? Oh, ça va, monsieur. Les pays. Oh. Mais pour nous, on demande toujours partout là. Les santé. Ah bon? Ah, voilà. Il y a longtemps que vous êtes aux Zaïre, vous? Non, moi, je suis venu il y a longtemps. Moi, je n'ai pas longtemps. Lui, après moi, lui, pas longtemps. Ah bon? Moi, j'ai fait seulement une semaine, il y a passé déjà. Maintenant, c'est 3, 4. 4 semaines. Un mois. Moi. Il a fait un mois. 4 mois. Et le nom? Moi, c'est Fofana. Et mon frère? Diallo. Diallo.
Ndia Idrissa. Voilà. Ah, d'accord. Moi, je suis Zaïrois authentique. Mais ici, grandi ici. Voilà. Laissez-moi vous apprendre que j'ai fait beaucoup d'amis ouest-africains. Les uns sont partis, les autres sont là. Il y a par exemple Soleil Guissé. Le président à nous là, c'est notre président qui a donné les cadeaux ici à Mama Yemo, ambulance. Mais c'est mon ami. C'est le président. C'est ami de lui. Les beaux-frères des pauvres couleurs. Ils sont nombreux. Singo Michel, même papa a beaucoup d'argent. Seydou. Seydou milite à Brazzaville. Et Doucouré, vous le connaissez? C'est un frère. Parce que Doucouré, c'est mon Seydou, c'est mon frère. C'est le frère. Voilà. Seydou, c'est mon frère. Voilà. Seydou, c'est mon frère. Doucouré, nous avons les mêmes villages. Les villages de Doucouré, les villages de Seydou et de Diallo, côté à côté. En face. Voilà. Voisins. Et tout le monde, Abdoulaye, les Doucouré, les François, tout ça. C'est le frère. C'est un frère. Et Papa Michel, c'est votre frère. Oui. Mais quelle rencontre. Voilà, c'est un travail. Les Afriques, c'est un frère. Bonjour, mais c'est comme je disais, vous êtes vraiment chez vous. Mais finalement, ils vont s'ennuyer. Heureusement que vous êtes là. Ça, c'est bien. Merci. Donc, ah bon, mais c'est normal que ah, c'est très bien. Bon, voilà. Moi, je sors un peu. Merci, bon, comme j'avais dit, il ne faut pas vous gêner, vous êtes chez vous. Voilà. Lui, nous avons chez nous. C'est notre fils aussi, c'est comme vous, vous êtes nos fils, donc il n'y a pas de problème. Ses amis sont vos amis, sont nos amis. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment. Bon, on va vous servir tout à l'heure. Ça va. C'est secret. Le problème des religions qui ont séparé les gens. Quand un arabe disait comme ça, comme on l'a dit. Papa, merci beaucoup. Vraiment, Nazali tellement gâté. Mais maman, est-ce que Tanga qui est l'ambango makambo ba komi na kati? Ba koma ba pai pai, manoko, ba pili pili, ba tout. Alors, ce qui me loko nous soit Tanga comme maman. Et là, tu te comprends. La moni pe bongo pe singa pe en tout cas Nazali tellement gâté. Merci beaucoup Nazana na sima mo so la na bino kaka. Merci. Alors je disais que ses amis étaient chez eux ici au Zaïre, parce qu'ils avaient respecté les structures, ils avaient respecté les règlements de l'intérieur du pays. Voilà. Mais nous sommes entre nous. Moi je peux aller chez vous. Voilà, pas de problème. Mais c'est pourquoi je disais que ces amis m'ont laissé beaucoup de souvenirs. Mon frère, toi tu es un frère. Oui. Tu es un frère. Parce que tu connais Seydou. Seydou, c'est mon frère. Doucouré, c'est un cousin. Nous avons les mêmes villages. Ah bon? Les villages de Doucouré là-bas, les villages de Niambo et de Seydou à côté. Des villages de Seydou, ils vont manger là-bas au village de Seydou. Et provoquer le point voilà, de Doucouré. Voilà. Pourquoi tu es là déjà? Ça va, la santé? Ça va. Alors, ça va? Eh, Pelembe! Pelembe, Théo Pepembele. Aïe! Afandi! Malamu! Andako malamu! Mama malamu! Alors, la ligue fait malamu! Non, on ne va pas rester longtemps, on doit aller manger, mon frère. Parce que, ouais, on doit manger. Les rencontres là, ce n'est pas tous les jours. Tu rencontres ton frère, qui est le frère de ton frère, encore les amis de ton frère là. On doit manger les capricieux. Chez nous là, comme je disais, c'est les religions qui séparaient les gens.
Mais c'est pas un grand problème. Mais nous prions le même Dieu. Le même Dieu, c'est ça. Papa masanga wana yo presi mambriko kwa tiki na ye na balabala wana mais maki na ye na ndako tena tuka momono. On dit ceci. À votre sorte papa. Comme on va les dire. Cela veut dire que toi avec ta religion et moi je reste avec la religion. Mais le seul Dieu. Voilà Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui est son prophète. Voilà. Mon frère, on doit le manger parce que j'ai beaucoup de contents. On doit les manger. Oui. Quand quelqu'un il a parlé de Seydou, il a parlé de Doucouré, il a parlé de... je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. On doit les manger. On doit aller ensemble. J'ai invité lui. On va manger. On va au restaurant bien au Cabri là. On va manger. On va manger le Cabri. Ce qu'il va manger, on va manger. Oui. Tu choisis toi-même ce que tu vas manger. Non, mais surtout d'abord, on fera... Bon, même on va manger là-bas. Avec moi? Voilà. Non, je suis fatiguée. Ah, tu as fatigué maintenant que tu es venu. Pourquoi tu as fatigué déjà là? Et puis comme elle vient de rentrer, les parents ne vont pas vouloir à ce qu'elle sorte. Chez nous c'est comme ça, oui. On respecte beaucoup les coutumes et traditions. C'est partout, c'est l'authenticité. Alors tu es venu au magasin, tu amènes lui encore au magasin. Voilà. Bon, on part. Mon frère, tu es un frère. Je ne peux pas laisser toi comme ça parce que tu es un frère. Tu es mais tu es gentil. Tu es un frère parce que tu es tu connais Seydou. Je connais tout le monde. Tu es allé dans le magasin de lui. Oui. Voilà. D'accord. Bon, même quand tu es venu au magasin, tu as amené lui encore. D'accord. Naoum la terre, chérie. Tango atako batambola kasikoyo nga namoni penza yo kotamba na yo seleki tala sikoyo oyebaki ke basemeki na yo bakoya wana mobali na yo otiki banda obimaki na yo mama yo okoseyaka moninga na yo te pembe te mama topesanaka toli toalaikaka epai na biso ozalaki bongo mikolo nyonso epai na bino bongo nosaka nini kuna epai na bino mikolo nyonso kati bongo sikoyo soki ngai nazala awa na ndako te nabima nakende priere mais soma bapaya bafandi bango moko na ndako mama tala kosakana libala te bomengo bana basi mosusu ya kitoko mpenza baza kotula bazangi mibali ya kobala bango mais yo ozwi chance ozwi mobali na yo oyebi etako vraiment ngai nazokamwa mpo na yo nyonso wana kaka na motu ya nzita tata na yo aloba kaka na ngai wana yo sikoyo nga na okufa usiku bakenzela moko bakutanya wa lelo bakenzela moko ndi esika moko masolo bakosola nga nayebi yango banda toye awa tozolanda masolo na bango eloko nini balobi wana yozokanisela ngo ndenge ele bakoma kuna ekobima kaka okuna kolobaka aza kiase na ngai yo oyebi kaka ekolonga nali kozwa ya simoi ata babalaka bango naye kobala ekomi likaa mosusu eloko babaisenga badialo babaisenga vraiment makambo nyonso ka presse ndenge wana bakoki motu kaka siko babima bongo oyebaki modele na bango te bango bazalaka na bango kaka ndenge wana sikoyo moko nde zala na mayele ya kokimaka L'authenticité. Quelle authenticité? L'authenticité des pays là. Mais quand tu laissais comme ça, il touchait encore la femme comme ça, et sautait avec Babou Mingo comme ça, c'est son frère là. C'est son frère. Quel est le frère? C'est lui qui est comme ça. Le frère de Mamango. Laissez tomber. Andela wana